naza tellement na fardeau monene na motema nazolinga na ouvrir mena na nzela mosusu yo oloba vérité wana te naona ye epa na bino bosunga ngai naza vraiment na posa ya aide na bino po aider nga nasenga mobali nanga pardon à tout prix nasenga mobali nanga alimisa ngai bosali bobetaki Express Canada bino mibale ngana mobali nanga alors na agence wana moto azolandela bino badossier soki badocument atio litoi bolingani oui nalingaki ye mpo bosali makambo mbangu bolongoli mobali na yo mpo bino mobale nde bovoyage na likango no mosusu wana nandimaki mpo telema nakoma ko olinge makasi ayo mona bongo ekoki te aye soki opropose ngai na empoisonne mobali na ngai to elimine ye ngai na banda olinga ye na bolingo solo nandimi kosakrifie 6 ans mpo na inconnu mona kutai ne ya quelques mois na minute oyo naoloba na oye na copine ye bavoyage bana Canada copine nakei na identité na ngai siko don yo olongoli mobali yo mpe balongoli yo kuna c'est pas si j'étais envoûtée nayebi te so nazalaki envoûtée Paul Lazare eza voutiment te eza bozoba bavoyage na mwasi wana na identité na ngai Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Et la vérité et la réalité. Que dire de plus? Ah, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. 292 000 abonnés, 292 000 abonnés ici sur cette chaîne, la Nouvelle Tendance Télévision. Abonnez-vous alors très massivement sur cette chaîne. Dans c'est écrit en noir, s'abonner, appuyer ou cliquer. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Une cloche, excusez-moi. Je vais être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour avoir de belles émissions ici sur cette chaîne. Merci à la grande équipe de cette chaîne. Merci à Gédéon qui nous assiste derrière nos caméras. Merci à celui qui est au Forum Moulin derrière à la réalisation. Lui, c'est le professeur Jordan Pantou. Lui, il nous enseigne la réalisation. Merci à vous. Réalité, vérité. Bosolo na makambo ezokoma. O ezokomela biso. Makambo lekaka na mboka o ya Congo. Un moment comme on veut que biso comme on beta biso mitu. Nini ezokomela biso. Un moment au fandi boye aux UP appel moto relaté histoire au long dans le téléphone à l'ito talobi est-ce que moto lo makambo azo fondé les réalité personne belango vérité. Bonjour madame. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va. Comment on a ni maman? Sandra. Maman Sandra. Voilà, nous avons encore bateau babenga kibiso na vérité et réalité.
Oui, bisoto qui moi les solo muké mais en réalité bateau bola la biso baibi vérité wana te. Nini oyo ememio awa na plateau na biso ya nouvelle tendance télévision. C'est vrai fait oya place oyo zalaki mais to koka kité po ba monsieur zaki tellement ébélé la chaîne. Ya moto senga kiyo oya awa. Nini ememio awa. Premièrement, on peut se dire non merci de boyambinga awa. Naza tellement d'un fardeau emmené na mutema. Nazo lingana ouvrir maintenant nzela mususu. Yo lo ba vérité wana te. Na ona e pa na bino bo sunga ngai. Nazo vraiment la posa ya aide na bino pour aider nga. Laissez-moi me battre dans un pardon. À tout prix. Laissez-moi me battre dans un halimisarai. Il est tout perdu. T'as perdre Nyonso. T'as perdre Nyonso. Pardon, Oyo, c'est vrai. Ozol est là, ça fait mal, mais tu es bipété. Pardon, Oyo, Senga. Et puis, vérité, Oyo, Zanango. Tant que mon bail ne pose à l'Ibako, là. Les années. Mais. N'a pas de quoi vivre à je ne m'en pas. Banana, tu banana, t'as pas si. Même la famille, même les camarades dans le quartier. Ma personne a son chance. Est-ce que au se maîtriser un peu? Beaucoup de gens n'ont pas pu, s'il vous plaît. Je dis, on a tout calmé maman. Zala un peu apaisé. Tout le monde a koyoka. Et selon mon qui. C'est quand on colle la mouki. S'il vous plaît. Ok. Au coca? Oui, ça va. D'accord. Vous avez un mobile na yo. Bah, c'est une chance. Ok. Bah, c'est une chance. Maintenant, on veut faire un passi. Azaki, simple débrouillard, maintenant qu'on débrouille dans la cabine. Oui. Nous avons pambola biso. Nama mukia, on zamba pambola biso. Mbana nga décidé aya ko ignorer ngai. Azaki musala. Oui. Zélan, bon, je comprends peut-être ça pourrait être la première fois de passer à la télé. Je vais quand même essayer de retourner à mon mituna. Mobile na wana, bobanani depuis kala. Oui, on a fait 6 ans. 6 ans ensemble. Après cabine, il y a cause de musala. À combien on sala? A commencé à la boîte. Avec qui caissier. À combien caissier na boîte? Ah, il y a un monde qui honoré. Oui. À Balakio? Non, ça allait jusqu'à près d'autres. Ah, abîmer quand même la famille quoi. Oui. Aya qui abîme la famille. Aya alongolinga soni parce que ba tout même maman nanga. Même bandeko nanga ba pesa ebiso chance. Ba pesa ebiso chance. Et puis tu as cause de décision biso mibale. Tu as des loterie. Ça dit après que ça la présentation Anna. Tu as des loterie. Des loteries pour beaucoup aux États-Unis. Non, Canada Express. Ah, bobeta qui Canada Express. Oh, il y a Canada. Donc. Ok. Oui. Oui.
ngam na bando landela ba démarche wana ye tellement kuna musala bando ketongo zonga ndako na ba fatigue bokomanda komoko non ah ok tozaki ndako moko na bando landela ba démarche après na okutana na jeune moko jeune wana akomaki kosala nga ba avance voilà jeune en wapi kuna place na bando landela ba démarche ya voyage na agence en oui na agence kuna ipara bando sala kuna na agence en ouais ezaki na Lingwala ok garçon wana akomaki kosala nga ba avance elakisi kolinga yo oui tellement nazalaki na posa ya voyage wana makasi na voyage na mobali na nga nayaki wandima ba avance na ye mpo makambo na biso ekende mbangu après je sais pas soki nazalaki envoûté to nini nayaki kokoya na bolingo ya garçon wana nakomolinge bokompena mwasi na mobali napesaki affection bolingo nyonso nakoma onéglige mobali na nga oyo tobanale na ntongo ya mpasi napesi bolingo nyonso mpa garçon wana garçon wana yo opropose ngai natika mobali na ngai na voyage na ye na identité nyonso ya mobali na ngai me elongi ya ye tellement nalingaki ye makasi je sais pas soki amfutaki ngai to ezalaki nini nandimi proposition na ye tokoma osala badémarche donc na élimine mobali na ngai nandimi nakende na ye nzelano bosali bobetaki express Canada bino mibale nga na mobali na ngai alors na agence wana moto azolandela bino badossier soki badocument atio litoi bolingani oui nalingaki ye mpo bosali makake mbangu bolongoli mobali na yo mpo bino mbale nde bovoyage na likango no mosusu wana nandimaki mpo tellement nakomaka olinge makasi ayo omona bongo ekoki te aye soki opropose ngai na empoisonne mobali na ngai to élimine ye mpo ata tonga nde tovoyage tozala na kimi ya motu moko taderange biso tellement na banda so okokoboya ye te nakoma eloko azoba na ye nyonso bando oyebisa ngai ezalaki wie amen mpa na ye makambo nyonso bando oyebisa ngai ezalaki ka wi nado okokoloba no liboso na ye te nanzimi natieli na rapoisonne mobali oyo amnore ngai napoisonne ye akufa mpo ngai naki osala vi na ngai na mobali mosusu na Canada na mbongo na ye ya pasi oyo tobanda badémarche biso mibale zelano te Canada Express c'est vraiment mbongo ebele ozoloba wana te parce que on essaie un peu de se renseigner sur ça. Donc si vous êtes en couple c'est pas plus de $30, c'est dans les $20 si je m'abuse. C'est-à-dire qu'il n'a pas dépensé. Donc toi bah ça quand nous n'est pas mobile wana mosusu wana bah document bloc tout c'est yim combien comme ça bon je sais pas si vous avez gagné ou pas mobile no comment ezaki na po oyo azana boîte wana obo banane kala après dotao Paul et bon oyo a ekolingo soki agence comment ezaki Jansi si autant alobi no bongo au salaire wango pe oui naposa mobali na ngai esoki wana te donc abana okosanga nga na banda olinga ye na bolingo ya solo nandimi kosacrifie 6 ans mpo na inconnu mo nakutai ne ya quelques mois
pourquoi alakine na mwasi ne mususu abala na koko sakai donc asakani na nga même eloko oyo nasala ye mobali na ngai nde bazokiselika yango azalaki na copine na ye na micho na oloba no ye na copine na ye bavoyage bana Canada copine na kei na identité na ngai siko donc yo olongoli mobali yo mpe balongoli okuna. Je sais pas si j'étais envoûtée. Les petits sont avec envoûtés. Je comprends la ZAD. Et là, vous demandez ça, ils ont bozoba. Bah, voyager dans moi, c'est une identité dans le So, le début, bah, voyager, ça fait combien de temps? Après, bah, 2 mois et demi. D'ailleurs, nous avons mobile, non? Pour qu'il y ait un mobile, ce qui est ici, et Simbara, excusez-moi. Yo, na Jansi. Jansi net, mobile wana. Jansi. Est-ce que moi, les Canadiens fait vous? Ça fait mal, hein? Ah, il peut qu'on a Jansi à l'opéo. Ça dépend de ma belle. Habiter ces qui m'ont donné famille, malgré bonheur dans l'haïté. D'accord, Samy. N'habitez ça dans le côté les sous Paul Nelogi. N'habitez. Maintenant, à cet instant, Paul Azab. Bon, le reste en hôpital. Ah, ben la caca. Non, pour là qui est Paul Azab, pas si. D'abord, la tu m'as la pas si. Mais la race souffre le corps mon corps. On n'a pas de mino. Moi, il est Paul Azab à l'hôpital. À l'hôpital, na Bumbu. Non, Kokoki, attends, Koulete. N'habite si on Kokota la Paul Boy, n'habite. Est-ce que et pas Paul bah yebi que poison Paul a nango les aïeux de ça bah éviter non bandane d'abord bah éviter que on te poison non mais nous expliquer bah on est ni que non non poisonné moi la mine pardon moi j'ai tout perdu la peur de Dieu le colère de sentiment la perdre Dieu le colère à envier la perdre Dieu tu as vu meilleure perdante la pensée aide Nabino. Voilà mesdames et messieurs comme je l'avais dit c'est une histoire de Tobara. Makamboza et Kichasa ou Bisoto et Barate Bombama. Bah vérité na ba réalité zali. Réalité est somme yango yo. Moi na moi ça zo bana biso ah. Mais est-ce que Bisoto ko comme en hôpital place Paul Aza? Pour que accompagner biso to que ne to kuta naï. Problème te. Aza na hôpital ni. L'hôpital na Bumbu na Lubaku. Kota Shaba. Ah, côté maison communale wana. Je n'ai pas côté wana parce que là. OK. J'ai dit est-ce que lobby va avant midi? C'est possible le lobby après-midi? Après-midi parce que lobby toko bengana na yo tokutani toko makuna. Pas un problème te. Attends si consomme ça tellement toi qui est-ce que so moni siko yo za na courage à que mtu cheke poison na mbeta hôpital la zali mais tu so ba de ne nzamba pesa makasi voilà sur ce point nous savons même pas qu'est-ce qu'on peut faire, on peut même pas trouver une solution. Oui le bana papa je suis le kamba bande ko bosunganga parce que
On est arrivé vraiment, on est à bout de souffle. L'émission Nabissé Lilo. On va continuer demain pour la suite. Il y a émission Oyoyo, Nande Konabiso Sandra, Leto qui n'est pas un décopole. J'ai d'ailleurs le bilan après-midi parce que vous avez une émission à plateau Natongo. Bon, voilà. Après l'émission de Gédéon, tu as année pour on résout le problème. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Après moi ici, c'est Alain Delele, coach. Portez-vous bien. Au revoir. Passé langai na ye pai na yo papa na ngai kolo nazo senga na yo makanisi elingai na moni mabe na ngai zambe na ngai papa nazo kosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa lindisanga zambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe na ngai papa na ngai papa yondoke. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Nzambe ya pambola ba découvert mingi zo sala na kata Congo démocratique nzambe apesi minganga pe ba chercheur mingi mayele po ete baluka kobikisa biso namonaka nyoka na zamba soki babundi mibale apesi mosu venin oyo ya empoisonnement akopota mbangu akolia matiti pe akoya kobika mais tovandi awa tozali tomona ete bato mingi bakufi na poison mais bana mboka na lisungi ya nzambe botala produit oyo eza produit moko spécial. Ça dit quoi? Ce que meli kaka cuillère moko na yango ata le poison na nzoto poison ko freiner poison tango mela deuxième et bali ko évacuer yango nyonso esili. Ça dit quoi là na Congo moto akufa sur na poison azate. Alors soko utiliser produit oyo na nzoto na yo anti poison ata ozui makala oyo pende ya pilo lei ata ba poison ndenge nyonso ekosimba lisusu te ekobima na mitoki pe ekobima na bavoi mosusu bozana yango poison mosusu ya biloko tozolia yango pe soki ozomela yango ekolongola bino nyonso bokozonga na bopikiliki eza na prix moko abordable soki omoi na ndimi eloko oyo mpo ngai moko na mekaki yango nazana basouffle mo bakangai ngai mpe na banti poison bapoisonaki ngai mais nayauti komela yango nzoto ezali bopikiliki nzambe na ngai apambola bino liwa na Congo na poison bubulens.